marché pour la roloba non na makambo mabunda zo kosala na parlement lelo na tongo na landi communiquer à batwa bakimangiste balobi au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ngamo na za kimangiste babi ronsarte tokoye biso tona posa opesha facture majorité parlementaire na 2020 ça c'est le côté donc mabele to bundela babela c'est ni symbole de souveraineté on tient ma bundela babela Rwanda mon côté ko éviter biso Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. vidéo en direct internet déjà. Le voir ici. Donc ma fidèle internet quand nous sommes déjà en direct. Marche déjà en haut.
connaît, nous sommes en direct. Vivons toujours. Toujours connaît. N'oubliez pas de s'abonner massivement. S'abonner vraiment. Donc on est déjà en route. Non, ma fille à l'internet quand vous déjà. Toza déjà awa na des bonhommes na marche ya la Muka. Voilà. Jean-Pierre Bemba n'est pas redescendu de sa jeep. On est en train de prendre des dispositions pour voir comment est-ce qu'il peut descendre pour entamer la marche. Voilà. Voilà, jusque-là, aucun incident n'est signalé. On voit qu'il y a un lien. Voilà. Oya kanisanga, wana na kokora,
marche encore. Encore dans ta marche. Ça, Nini. Ça marche encore. Encore. Ça va congolais. Ça va en Hey, guys, yeah. Bagage et bandit, hein? Hey. Bagage et bandit, donc. Hey. Mama tunanga mutuna nazali. Papa bozo marcher pour na nini? Bozo marcher pour na koloba non na makambo mabunda zo ko sala na parlement. Lelo na tongo na landi communiquer bato bakimangiste. Balobi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ngama na za kimangiste. Babi ronsarte. Tokoye. Biso tona posa opesha fati majorité parlementaire na 2023 pour ça la musala kitoko. Comme nous bozo reprocher au ça malona na nini parce que pas ka moi na mboka. Ezali tricage à FCC, biso toza problème na ronsard FCC. Bango ne ba corrompre ba confession religieuse de sorte que ni nous on est les gars ndenge bino boyebi boza ba konsango boyebi et le kabongo pour que na 2023 bien que Kabila koyate ba pesa ye lisusu majorité ba bloquer ba action chef de l'État. Comme nous bolingi ba balongola mwana mboka ko sabacha siko nani. Biso toza posa ko il faut que muto aza crédible. Muto peuple sepeli na pour que ba élection 2023 Azananga mo FCC tana miyibi. FCC miyibi, azananga mo FCC. Société civile, confession religieuse on appelle miyibi. Ambongo moyibi, John SSC église à Michel. Miyibi. C'est l'arrivée de Jacques Ndala. Oui, les deux voyis.
Congo est infiltré. Dans la police, dans l'armée, dans la sécurité. Congo est infiltré. Babélé nous sur le monde. L'histoire est monde. Deux plans sont dans la Bénin. Donc Babélé dans le monde. Seigneur, c'est le symbole de souveraineté. Rwandais, mon côté, Congo est évité. Américain, régime ya Kabila te. Ouais, ça passait la Kabila. D'ailleurs, je t'aime pas. Kabila Kala, je t'aime pas. Moi, Kala Congolais. On comprend? C'est quoi ça? 18 ans. Il y a néant 18 ans. Ça a l'air à combien Naï? Hein? On se positionne dans la Juni. Méchant. Maman journaliste, le problème de l'histoire est à l'Ivoire. Comment on dit que tu vas dans la canne parce que Kabila a été dit pour faire la Lamboka. Tobo il va Kabiliste Nyos. Tobo il a Malonda on est à Moïse. Parce que Moïse il a monté. Papa moi il dit son bongo ya Mokoyo. On va lui intérêt na bango. Le peuple là dans la canne. Donc Polipoula on a besoin na bango. Pas bi malamoko ba tika peuple. Je me pose des décisions de rien. C'est besoin na maman Polipoula. Ça Malonda égala. Donc Polipoula non moni mo mbule bete police biso to zanya to kawa.
ekosala te wana mutu na poche somo yebi te eza président Félix te ana fille moko na Kabila sapesaki yango na mwasi aza na na poche soka botiki ye kaka pa okolela lisi koma moko mobimba toelaka seni tokokoabasete likolo ya seni c'est fini. On connaît les joueurs et les joueurs ensemble Malonda égale à perdre Malonda biso na minuki na fiki neti na este mais toza Congo oyo amboka na biso toza este te biso toboyi kaka nde kosa Malonda na motu ya seni wana ye nde tozalaki chef d'orchestre ya seni na mabelenge na 2018 so lelo tozosufu so lelo président Martin aza na pouvoir te eza grâce ya ye bomi batia ye lisusu soki batie ye tout peuple tokomarche ti tokokoma na suka tolingi ye te merci nde na polimbula na ye apola kokombate mboka oyo Kabila seke rwandais ekala 200 milliards de dollars oyo abombi mpo asala rébellion me akokoka te mbongo eza ya biso bakongole yokopo tosukisa ye tina suka Joseph Malonda tokokoma esoakotinami toboyi Rosar Malonda etegala nanga etegala Kabila toboyi tolingi totya moto oyo akomema biso na bosolo na mboka na biso Congo peuple congolais aboyi Rosar Malonda. Nous voulons que M. Kabila ne doit pas partir. C'est ça. Merci ouais bozomona wana ba militants toujours awa sensibilisation na tata bio ya mouvement ya koinda vraiment awa ne yini soda poma ponza oya kokende akei oya kotika la tikali mama katika pete bozomona vraiment seni eza royaume teke papa akoti mwana kata akoti oui alors na peuple congolais fongola matoi tozoni tambola bakona likambo ya seni tozosala réforme seni donc ezali royaume teke oyo alongwe totie oyo alongwe totie oyo non likambo wana biso totelemeli yango Malonda out tolingi yo te Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.